pense qu'il y a des analystes politiques de donner ça falubaka et ça un juriste mon côté professeur mon côté on est sur base corrompre. Non Major P ça y est c'est son point de vue. Donc c'est OK bah ça le monde a film moi ya buzoba le monde ko fa na mwasi. Merci donc bah tu n'y sur le monde ko fa na mwasi mais église a investir à tâter et on a tourné il faut travailler. Très heureux de vous savoir toujours scotché. À www.botestv.com, tout le Botestv c'est un chiffre différent. Comme vous le savez, on fait des choses d'une manière différente. Bayo la biso partout, boy ba ke Botestv c'est un site différent. Na beau dialogue, boy ba ka ke no temps mais aujourd'hui je suis accompagné na concernant elle est aussi plutôt journaliste il y a Botestv toujours accompagné pour to yambi moko ou ya vagana mboka ote vagana mboka oya ou ba ko betisa biso développer alors les to ba vérité mo so des alakani donc le vieux koblo qui boule de to yambi awa fuma Congo mona mfumo ki maw donc yo lelo yo mikolo na noté donc vieux koblo yo tozane pembeni to lobela bongo développement ya RDC est-ce que ils a positif ou négatif parce que celui avant d'arrêter c'est un Congolais qui réside à Ghana, USA, dans le Donald Trump. Il dit que c'est dans le monde. Bonjour. Bonjour. Merci à Sefeli Boyambi, Nanga, Tana Binde Boyambi, Namboka. Ce qui m'a landi bilo, surtout Namboka, au Congo, au Mboko Maratikaka, au Namonisiko, c'est mon papa aussi, son papa qui est sur la canne à téléphone, tout le monde est venu chez moi. Ce qu'on a là, oui, vous savez combien d'années que vous vivez à RDC? Combien d'années? En tout cas, nous avons Bandamboka pendant 25 ans, mais chaque année. Ah, chaque année. Mais cette fois-ci, nous avons moins 3, 4, 5 ans à quitter. Parce qu'on a 5 ans où il y a quitté. Je pense que vous êtes mieux formés que Biso Baïtovan la même Namboka. Bien sûr. Oyukaki, la révolution de la modernité. Normalement, ça la carrière, la révolution pour la modernité. Mais pas de la modernité. Pour beaucoup de modernité. Parce que pendant 5 ans, on s'absente, qui trop, beaucoup de dirigeants n'ont pas concept de mot français. Dans 5 ans absence, qu'est-ce que vous avez trouvé à RDC? Il y a une différence ou différence exacte? Malheureusement, dans la français, dans le lingala. Bon, l'émission est français, la modernité, tout ça, tant qu'on a commis à la monnaie l'autre. Par rapport à Mboko Ngana Zovanda. Donc, ce que Mboko Ngana Zovanda, en tout cas, balobela route de modernité, boye, balobela route, nous avons Mboko qui avancé. Ils ont papa, tant que ils ont robotam. Au moins, papa n'a biso jamais au moins assis maman de son libéraux. Mon a biso de Motamara. Biso de Motamara. Mais il va dire maman, je t'aime. Il me dit, I love you, je t'aime. Ils ont raté. Mais lelo, je t'aime côté belé. Maman t'aime bien mes côté, mais tant qu'on les a raté au monde, papa zo keli bosso, maman j'en ai. Bazo landana, oui bate, baza ensemble tout. Mais au monde a toujours beau tama et puis les beautés qui quittent. Mais surtout zoni na likambo to ye na mboko ya biso sembla na mone lo mo ya malamu te exact. Na okosa bino te exact. Bokolimbisanga na komi na mboko na moni désordre organisé. Ah bon? Donc désordre organisé, makamio sur le monao, bon exact. Parce que désordre moi organisé. Mais ça n'en a un peu, puis ça biso na moi, les gens sur le plan il y a gouvernance ou sur le plan il y a sociétal. Bon, je parle peut-être na bateau, baba na kana cité na gouvernement ils diriger biso. Entre bango ibana mutazo bukana mutaza pena na désordre makasi. Non, bateau va salemi, bateau ba na problème te papa. Papa Noël bateau baza na problème te. Eza gouvernance, donc leadership, bateau baza ko leader. Mutu alandaka, omoni yo oza ko kamba Botestv. Bateau baza na sima ba ko landa modèle yo sosala. Soko kena désordre kokota, mais soko kena ordre oza. Donc mboka oyo leadership ezate. En tout cas bolinga te
bamusu bakolanda bakolinga ngo te mais eza bongo donc eza fact bakochange yango te. Otamboli na Kinshasa na pena zikondolo wa otolo kumituna na wantolo otamboli na Kinshasa okontomoni combien de poubelles? Poubelle kutu toloba te parce que ndoko eza solo na vandi na kendeki lobi na restaurant moko na Merolia nalingi osala publicité ya restaurant songolo pakala te nalingi otanga mpe kombo nango te mais nakendaki na restaurant mosusu namoni ke naliaki mpenza na ekimia nyonso nasepelaki lokola naza kuna mais naye na mosusu kaka pene na nga place nazovanda mais nalobaki na bato wana nabimi mpo kaka mwena peme ezalaki te ovanda boye solo ya badar ezobima epi bango mo baremarkaki baye koyebisanga babi limbisa biso papa mo toute kovide ma badar wana natunaki bango te natunaki te nabayika no problème te nakeye me bozwa mbongo masanga na bino yango ngala te oyo mela te nga te bozwa mpo nasi navandaki bozwa bokende na ngai donc mboka eza bato te eza leadership ezali te mboka baza kokonduire yango na minduki mboka bakonduzaka bongo na mpo wana tokokoma mpo concert na nga zikondolo ozobanga omoni zikondolo ozobanga omoni zikondolo omoni patience zikondolo namoni awatuna mpe bituna napesi na bamongo tuna parce que tokokenge biso tobanga te mais topesa ande éclairage na bokata yango te bienvenue na kata ya mboka ya bakoko matono. Ok, motuna na ngeza boye otamboli mpe na banzela kolongwa aéroport si na kokoma place oyo fandi ou bien na baplace nyonso otamboli pendant séjour na yo omoni yango ndenge mabe oyoka 5 chantier namoni ata chantier moko te donc mbo ezaka bon toloba loko eza chantier tikali kaka chantier mbo eza kana banda aéroport si ata place oyo ofandi omoni ata libulu moko na nzela mabe na mabe kaka soki namoni libulu te nakomona bakuluma soki namoni bakuluma te nakomona bato bazotambola na desordre nazobanga neti bakoboma ngai donc soki okomona kaka likambo ezotambola ma c'est vrai mboka nyonso ezalaka na mabe nango mais oyo ya Congo eza très très dangereux bana Congo so botelemi te mboka ekei toza su na mboka te eloko moko na mokili oyo nzambe apesaka mutu eza mboka na ye mboka ezali koya tata na mama bachangeaka yango te tata abotanga mama abotanga akotikalaka kaka ye wana eza kokola mboka oyo tozomona bandeko mboka te mboka eza mais ochange nationalité nachange nanga te nga naza congolais nga aza congolais navandaka nene États-Unis mais naza mais na compléter un peu maman zikondolo na question to no lobi keno omolo wa bakuna ba mais biso to lobi kene États-Unis puis na ba ville o izala pe o meki pe un noir pe ba bomio na utu koloba papa que c'est vrai na mboka nyonso koko so ezanga te mais oyo ya Congo eza visible ozomona ke corruption visible kuluna visible et puis loi ezalaka te c'est-à-dire mutu abomina akufi akufi esili eza na bato moko baintouchable mais quand même na bamboka ozoloba wana c'est vrai ata likambo esalami mais loi eza ekolanda mpe ekangi mutu wana bapesi mpe etumbu na ye mais na mboka oyo namoni ya Congo yo na nga so totelemi te mboka ekei yo nayebisa bino bato baa na pouvoir baleki biso leloko te baza bato lokola biso lokola yo loko koza na place wana eloko na bango baza kosala minduku wana babota mai na yo mpo kozala papa koblo tozonga no toke malemi so tozi tokota na likambo oyo etali badirigeant na bavote mpe kala mingi te le 23 décembre campagne se bandaki so s'il fallait que ovote si s'avérait que ovote olingaki ovote mpenza nani oyo omonika kokokamba mboka oyo malamu mama po toloyebi mpe ke balongola bino droit ya kovote na yango mpe eloko nini esalaki oyo balongolaki na bakovote lisusu te oyokaki nini eza mituna mibale kobosana nayebi
Il y a le besoin de lobby, ceux qui n'ont pas voté, nan. N'a voté, ceux qui n'ont pas voté, madame n'a pas failli. Pour la mini, pour Bakendagi à Genève, Baponier en tant que candidat commun. Mais le problème beaucoup va respecter na bango ba texte ba mi bekote ba mi susu ba lobi ba retirer boyini bango lokola ba caméléon oh ngala ben avec caméléon caméléon bo kana malamu uzi ba ngai caméléon banda soko landi masole za ebele oh ozobenga mutu homme d'état azara homme d'état te pour nga caméléon na respecter na été na respecter en tant que kulutu en tant que ndeko en tant que mutu même na faisabilité na ye l'autre na respecter ka caméra te et so pas pena timbela ka message na sala émission mo na bi caméra ozali ABC ce qui n'a pas si répondre nga a répondre nga ABC qui veut dire donc makambo na ibisa ye ok ouais pour na bote Steve makambo ibisa to katia na lobala na bote Steve na lobala na te to katia ngote te awa biso to wana besoin na ngote ngo yo moko katia na ABC donc ABC note ba comprendre voilà donc ABC la tike songolo mpakala on a ibisa ka ye azanani aza kosala nini rôle ni zanini ce qui n'a kosi à contester Kamere n'a jamais comme batunaye ba répondanga moko aloba nabi Kamere zo moi si ya mutu moi si nani moi si ya Jibe Mpiana non et puis homme d'état a quoi ça il y a Didi Kinwa ni boloba te ka Kamere nde bo Didi Kinwa za homme d'état te ce Kamere lingaza alikuwa Didi Kinwa na za homme d'état te. Mais si vous avez homme d'État, vous représentez public bateau. Il faut se respecter. On a respect na mon côté. Azaboy, Akendeboy, Amem. Donc, les gens de rebelle sont Imani Leo, Imani Moko, Mibale, Kamere, Naes, Yekaka. En tout cas, à l'embisi biso. Ti le ra yo bien bino. À l'embisi biso ba Congolais. Bino banani ba Congolais wapi? Ba Congolais ya Congo na ya diaspora to lembi Kamere. Caméléon. Nous avons bien, donc, nous avons la moto lendi, Kamere, caméléon. Trop, c'est trop bas congolais. Mboko ezaya yo nangana bisoto. Totalement. Défendre mboka na yo. Exactement, mutu moboye. Est-ce que Kamere legi batunu samaye la mukilo? Kamere legi nga ota legi ya nini? Hello, ote. Asusa babla aboto la pasi abatu. Asarabo. Yé kaka moko wana. Kamere. Tolembi yo. Papa Koblolo fait mingi pour na Kamere mais azaye moroté ya zo soutenir kara oh ba bengi deuxième pour na ngana bengi deuxième candidat commun à opposition na kombo ya Félix Tshisekedi olobini pour na Félix d'abord aza ndenge na zoyo nani koko nyange awite ekolo aza même pas na diplôme o bato bazwa aza na ngote Songelo na sipla na diaspora, soko ko pameza tuna mutuna ngelo na sipla na diaspora. Bokombata kama kasi na libana. Omuna minicho abiso so yindeli biso obike yo bawa zo ba. Ngana zaleo. Ba na kana sasa des États-Unis zo ko za protéger. Ba zo ko poni ngara Congolais. Mais sikoyo eloko to kama bino na diaspora. Bolingi kaka koloba bosolo ya bayo ba okumba biso. Mais ceux qui battent comme exemple, suspendre peut-être Lambert Mende, on a cité Congo, Lambert Mende dans Belgique. Mettons maman Nazaki malade, Bokana Lambert Mende, nazo pour généraliser diaspora. Bokana Lambert Mende, sokaye awa Kengwa Dondo, mutabomi moko makasi enseignement makasi Kengwa Dondo. Bokana est fort, na bokechu premier pour commencer à combattre. Bokana est fort moyen kuna, au salate logo, te bazoni normal. Si vous comprenez bien au juste, est-ce que ce juste est passé devant la caméra, parler, peut-être qu'on a vie privée, na postura je moi vie privée, utilité bien combat na bino izani. Utilité à combat na biso ezali, na lingi na mona yo, ozala malamu tala, ozala mutuka, omoni niveau yo zali, otangi classe papa. Okoki ko zala te, après autant la classe, okoki ko sala moi ba cabine, obandi ko senga ko benga kabiso. Papa tinanga 50 tinanga 20 et dérange kabiso tokotika pe bino bomo eza mabe pona nini ozana mboka na yo otangi kelasi ata otangi te na kopesa un exemple na États-Unis mboko na vandi
Oh, changer la nationalité. Na changer pe na za congolais. Na lo ba attaquer congolais. Muta changer la nationalité azate. Bo ba o kamba bino ba wa Rwanda. Monique ozano ba rolo ba biso bino bozo vanda wana. C'est que biso te vanda mo dans vie mo quotidienne non. To vanda kana bango do ba onyo la biso. Mais bino bo benga biso bo kende bo marché bo sala boye. Mais bino mo kuna su ba ye. Bo sana. Bo ba benga ba ko pale o foto ba ko makana ko chenye sa o so kuti bo sa kuta le ba ba karaba. Na sepela mingi na ndeko Daniel Safo azalia ona kisasa asala kamusala awa na kisasa pe asola kana biso et puis le ngane na zolo bana na kada kisasa bande ko mukebai bande ko lezer Tertiani bango tu wana prison bango nyoso to est-ce que bana poto te bazalia c'est-à-dire na combat nyoso senga ba mso bazali banda ba mso bazana kati po ba renforcer ba oya kati tozaka na respect ya combat ya bandeko wana. Mais il faut comprendre le moment où la RDC awa politique et fonctionnera ndenge nini neti ngana zikondo toza protest TV non sikoyo deni bono na sima caméra réalisateur intelligent azana sima caméra pour ya simba nyonso yesko azana kamosusu mais le wala sikoyo ngai no welta tuna mo konzi Denis Bouene adjoint, Patience Zikondo adjointe, à cause de la patience au sein de Luka Neti Bande, comme un journaliste. Bajou, t'as quel biso Denis Yobi va faiblesse à Denis. T'as quel biso Denis Fingae, ça la bonne, mais Nassima, un bon pour attaquer Denis. Denis va joindre les Kakana Congo. Si vous biloto mo félicité, combat Misusu, combat Misusu na Congo, pas les appels à Moussouba. Na sepeli aussi combat na bino les appels na yani. Na sepeli mingi loko soulève. Vraiment na sepeli mingi. Comme yo mo za na kati obi ba jango esala maka modèle wana. Donc c'est que bino bozo contribuer ko bomamboko. Na zombi si balone pa na bino. C'est que bino bozali ko contribuer ko bomamboka oyo. Comment maman Patience andima ke mutu moko apesa mo. Mais c'est la politique non? Politique esala maka bongo te po eza ba paya baza ko utiliser ndeko songolo mpakala pona ko desa ndenge salami na jemba omoni ba signer biloko nyonso tu ba misusu baye na boy kotanga bakombo yeba baye retirer signature alors mutu aza retirer signature wana soko azo sala déjà ndenge wana nino moni wana za leader penza ko za leader na nino lobby pour diriger mboka mais on va retirer biloko nyonso na retirer na ko retirer tuna kibaste il était clair fallait que tuna base bakambe ba téléphone d'abord papa na okata yo mboka ezali base te omone eloko ba créer bino awa ba parti politique na mboka jamais na mona ngata mo ba mboka belé na tila ko mona jamais ba parti politique ezala 5000 même pas 6 et c'est belé awa ba créer bino lo mo ba parti moko boye ezoko alimenter soit disant ba ce qui majorité ezala ko exister depuis 2016 donc eza bango baza kotia bambongo et puis ba congolais ko balingana bango nkento ya ngolo camion ya ngolo esko yango kolwa ya ngolo siko papa ko bloyo ko za congolais o chaka ba congolais mais to lo bana pona ba congolais o bino bo vivra ailleurs bo combattre libanda awa pe combat ezali mais ce que bino bato libanda bozala aka kuna koloba so ba komi kuna bosala bango lote bomonela ka ba musicien en plus bozelaka posa na bino ezala rende pouvoir so oye awa maloba nyonso ozala nango kuna esili comme exemple oye abalie supu ale okangi monoko okomosalaka oyo bobande koboya libanda merci maman. Papa Noël a tangi makolo kotamu nga bange lubumu nzala munoko kosenga maboko kosenga munoko kolia makolo kotambola nga nazali ko travailler na pareko na viengwanda na makolo na maboko zo benga wana makolo kotambola kotanga bato wana te wana bazaba anti valeur omoni ba biso le toyoloba o ba biso te ko toyoloba bo comprendre que makolo kotambola za anti-valeur boluka na bien un anti-valeur aza anti-valeur loko ezate amonika bamiete aye kokitawa abandi kosala biloko azosala wana mais botiele babiloko alobaka contre gouvernement en place avant mais ngai oyo
beaucoup cela aux hommes na biloko na te modelo ngana zo virona je me retrouve na bien nana tango na te biso za na besoin na mona ke papa maman ozo sa musana ozo gagner na yango otango tanga te na niveau na yo oza bien. Maintenant, c'est rappelé de ce na Papi Tamba. Papi Tamba. Mbele le bumumene ya Papi Tamba. Rande, mwini misanga na finga rate, na fingi te meza, mbele le bumumene zali. Eza munene, eza ngote na fingi. Mbele misanga, Papi Tamba so na fingi yote, eza bumumene, sa mwa physique okonda. Donc, eza le bumumene ya Papi Tamba, alie awa poka asaka ba ventire wazo salaka wana. Yo saka za yo sa. Est-ce que moi? Il faut aussi yo ye awa. Baluki balie sa yo pokangamo. Oyebi boni bakutana na nganga na boya ngana zo sawo ke nga na yebi bango awe belé na kutana na bango bobo na si bango merci mais na prêté pour na sala ngo na sala ngo au moins 3-4 fois na sala ngo oza prêté donc mukolo oza la prêt au ndima na oza la prêt tango na mona ke tango ya biso ekoki pona obongisa mboka po yo sepela ngana sepela bana na biso base. Maintenant ça souvenir pe kuna na mboko va na USA. Bon militaire à paix, parti paysan, la VIP, là je parle maintenant de VIP, la voix indépendante du peuple. Où ici même le président Edi Dissoué Mebamoudi, la présidente maman Élisée Dissoué Mempilo, Mbote, Sikazali, bon militaire à paix. Président Edi Dissoué Mokolanda, il avait dit pour que le Congo et les Liboso faut qu'un boycott. Mais papa Claude, moi je me pose une question. Je pense que aux militaires il y a VIP. Vous appelez membre dans la partie à VIP. So moi je me pose la question. Quand vous avez VIP, non, disons que le président est dit à l'ancien qu'il y a boycott. Nous avons déjà campagne bandit. Je compte dire dernièrement tous les quelque part campagne bandit. Tout le monde va tout est-ce que le peuple on appelle nous moni à peuple on a compris qu'on supporter politique à boycott vraiment. Ok, peuple soit supporter politique à boycotter, andimi avant dans la carte de souffrance, au basoli balobaka milele na milele. Donc pour toujours, andimi avant dans la carte de souffrance wana, yango boycott. Alors bon la raté. Ceux qui me biloko président Edi Dissoué Malobate, bon le raté. Bon ben raté bisoté. Biso, ton la raté. Toka mabebo ya bandeko na biso toko ko boya te faut tinda mais so boboy boycott bole la kate bonima bo sufrakati bo kufaka bo kundi binonde elo ngana oso le président Edi alobaki toko kende na transition oye pe akita aya obongisa siko makambo malamu tozomona ngo pene tikaka tozokende moke na transition po koto il y a des machines à voter, signer, les signatures. Aux hommes, on a dit que ma camarade, des verbes au président Edi Alobaki. En réalité, en tout cas, on va se retrouver seul. La politique na biso awa na Congo. Ezala opposition ezala ba o bobenga wana pouvoir ba sengeli ba longa ba opposant pe baza angelate mais mboka nini ya occupation ezalaka libéré na élection mokilo banda nzamba sala mokilo occupation elongwaka na élection te so tozondima bozoba poto otikala ndengona depuis que Tshisekedi ya mulumba ya mukolo ya papa a gagné l'élection en 2011 wana selo yo biso to yebike mutaganyaka yeme ile ya lokuta mais boni ya salami serment na ndako ya kenda na ngwa bakundie kutiteti siko azakuna si yango mwana kumuluka asala so nini mpona so papa na ebite mambo donc et comme mwana papa mwana tina ba église partout biloko to mwana au seulement on a eu l'eau ni salema pour que yenda gagner mais azala président des pratiques mais parce que ba mona ide aza tellement aligné papa wana
quelque part alingaki mboka yo na ye na ngato za malamu mundele alinga bongo te mundele wa plaçaki déjà occupation na mboka alinga occupation etikala po mama patience lelo so batie yo présidente ya mboka oyo so babi boma papa oyo boma ye po yo zala wana et puis biso futo zwa boy quelque part ozala mawa na biso mais muto aza mopaya ana ndeko ate ozala mawa te akozala mawa na biso te c'est-à-dire eloko wana mundela mona yeso otiki papa oyo mboka oyo to banda wa kovanda na mesa po to sola séminaire to solo la ngana koganini yo ganini or bumbe na zozo boya asola kana mutu te oyiri yeso sakani to oyiri sa ndengo zawa na zozo oyo zo azwa botika mais quand papa Koblo ozo reconnaître que ba ndelende mutu ba fandi sara mokonzi ya ba konzi Afrique po biso mutondi miango na bozo bana biso misko bino ba emuza kuna lobi ya système wana eza mundeli mutasala ka pombo kana bino eza na mabe votre combat c'est quoi avec on a mis question na oya simana sisa kiti loko ozo reconnaître que za bon alors soko boy ko obéir na ba ordre na bango ba cheo mpanzi wana oyebi yango nazo yoka sikoyo te wana ba est-ce oyebi yango na mbi nazo yoka po apona réponse nazo yoka na komba na bino bosala keza po bo diriger mboka na franchise sikoyo soyi boleki avec cette franchise na mindele o bazo chabino na place est-ce que kosimba mama mutuna ya malamu wana ozo risquer aussi la loi lumumba o babomaki po aboyaki koyoba mondele omoni ndenge basala avion mutumo wa bandi ozo simba te oaye te comme avion c'est-à-dire mumba kofi lobi te la kofi yo tanga lumumba ba arma tongulu bake ba nani shebe ya bake batefele bake bele boso tanga o ya minene mi baza bele na baroshi chimanga bake sikoyo au fur et à mesure bazo ko lobi ta mususu papa ko bloquer lobi te la ke lobi mais lobi kozala mundela mona te bato balingi na bango makambo to ke na exemple ya Chine exemple ba mboka ebele na ko pesa basala yango pesa le mundele ana mboka na biso na mboka biso soki mundela zo continuer ko sa buzoba o pa na biso parce que biso tozo permettre ye soki lelo biso to telemi to be nyet o sala to le kate aboma te akoya ko négocier na biso pe makambo ko changer. Ouais, makambo ko changer. Merci beaucoup. Je pense que quatre mêmes questions là et je peux répondre et pas papa Koblo. Mais au moins papa Koblo avant ni na mboka ya papa ya linga les amalamo azo réfléchir bien c'est comme ça vanda na biso na RDC. C'est condole. Mais est-ce que ma beza kanini papa Koblo Ocholi biso ba etuza na Kinshasa. Ote ba benga biso papa tinda 50 $, tinda 100 $ et tout comme ça. Mais papa aujourd'hui on se pose aussi tant de questions. Au moins biso le Botes TV c'est grâce à l'initiative de papa Ado Panzo fuma ko mona fumu kimbango. C'est ça. Bino to bosana kachwana bolukeli biso lelo nga no un peu grâce ya papa Ado Panzo grâce na bino na mona ne pe na etandonike ba tuneso ba binga na mokili. Mais est-ce que bokriaka pe est-ce que ba entreprise pesa bokriaka pe bo diminaka ta mwana boni ko créer ke ba libane ba chinois ba ya ba créer yo lobi je musite tikala me mwana mboka uzate ni mo mota balongo mwana mboka na ko bikila o mona te kuba saka na biso papa Noël liboso na ko retirer le lobi na tsoli bino ngana tsola ndeko na ko tsola bino pona ni eza lokola soto sali to sali inverse et vous allez national zala kuna yo zala kuna ko lela yo peka on a une situation mboka ngana ko tsola bande wona ngate na ko tsola na o le bande réalité autozo vivre est-ce que yo ko créer pena ni ba diaspora bato bazako ya aba paya o bazo ya awa ko créer soi-disant biloko zo kana ba créer bazo zo mbongo na biso po ba konzi baza ya ba paya makamyo zo banda pesa opportunité na ba paya si vous essayez na bino o boza na terrain pour lelo bote Steve Salami l'autre mathématique comme penda télévision moneno o mona ndenge ba merme roza na ba konjo ba paya o futa boy ti ba kangi biso to kangi pe compagnie ça nini ekofi pour nini toza bana mboka mais so toza ba paya ba repesa biso ndo opportunité mbongo ya yo na ngai ba repesa ba paya wana po ba yo kanisa ke bango ba yaki na mo ba to ba yaka na poche mo zéro
zéro maboko boye makolo baya bakomi bariche bino bokomo benga bango patron elo te balibanais baindien bachinois mais nga na kenda Chine nga na tambola bamboka na te loko eza kuna te donc bayaka nde awa bazokoma ndenge pas kobe aussi slogan wana deni wene pardon slogan wana tokango to na mboka wana eloko eza te obiki na Congo même toza na salle non to na salle awa ça na yambi biso toza soki na koloba comme place ba yambi biso te na bombe ngo pona yo soki obwaki même moma ya tomate ekobota bien sûr ça wana exemple bakabola province avec 11,26 provinces na 26 provinces wana soki baloni tokolia mais sikoyo bino ntango bozo critiquer gouvernement asali eloko te nazobela liso na mutu nango na ndenge mosusu siko bino bayiboza libanda po biso tokota bamboka siko na bamboka kuna totika wana baprovince wana est-ce que bino papa ko bayiboza libanda boko bateke sava mwa bilanga nanga masango mwa bilanga nanga banyoko financier tracteur boza na kuna biloko beleza kuna siko yo en tant que diaspora oui vous faites un combat sur le plan politique est-ce que sur le plan social boza na ngo vraiment mais social soko sali politique chose malamu te social otamla ndeni papa Noël ce qui social et ça la marque na politique ce qui politique eza malamu social na aucun exemple ya États-Unis monde basala banzela mais awa maman nani ya kosalisa biso papa soki nani ngutamba komona on ayi banguti nzela oyo basalaka yango omoni yo soko za ingénieur okotisi projet na gouvernement orematali nani nasala banzela ya limete nyonso yo akofinanse yo ozaka projet na yo afinanse yo osali banzela ozompa mais sikoyo biso na diaspora ata ya okoti projet nana wa oyoka mpo ngabi ba olinga banyatanga wa bage oyo alinga ya osala biso boye lobi abotola tsesika po baba paya basaka ba congolais baba paya po bazokamba biso lelo congolais azwa mboko yo peut-être mambo changer mais congolais po azwa mboko yo et osenga soulèvement populaire et bengana système et bengana biloko ba mende na otanga comme mende nani chaku national hein mais mingi banyata ba projet na bino po bino nyonso bozo sideka Kinshasa mais maman patience faut archifo ngai nde na yeso abo o ba projet boninga na kotsa na Lubumbashi o bona kotsa na Banduli banyata ya bamso baya ko sanga yo zala député awa et puis nous sommes sanga na za député wana na kikwit Rwandais na usala Rwandais yeyo mais na veki ye kaka na bi merci papa na rubenga na ke Rwandais ayo sanga na za député na mbo na ke na zomi na malamu na sana na lona sa donc no na zo sabino tozana problème moko très sérieux ce qui biso ba congolais to télématé pona ko benga bato ba olongwa na sobengo armée moko te na mokilo e gagner population peuple ba gagner ngote na armée monde entier et l'autre to kita to mata munduki moko te bombo moko te e gagnera population congolais tellement ko bange l'autre mingi lobela de wa diaspora ya Congo koka diaspora o bashana o bato bashana nationalité bato bashana nationalité bangonde baya obongo même tango yoka makambo ya Israël so boyoki ke Israël boma bango na nini soki combien de millions tout ça biso ko toleki ko montant wana Israël nyonso wana baza ba diaspora romona ba américain ba allemand ba français ba bona boye mais pourquoi pas biso pe awa ba étranger le béni mais tout le monde quand même c'est ça qui te question ça yango qui est la belle yango yo putain pourquoi on dit ma opposant en tout et pour tout Papa Noël ngaso na moni lipa na le bezambuba okuti aéroport ni ba destiné te bienvenue wana muteza rapport wana ngana benga tiango goto plaza tanga bi plaza on dit marape baninga maman patience so na bi plaza bango yo ba omwenda konzina bino ba vaza kuna ba bi plaza ezali place ba somba bilo eza kwa mall
Quoi les rapport? Mais c'est quoi le dit que Israël ce sont des étrangers. Bazar étranger. Bon comprendre ngate. Na lobi bazar étranger te. Bazar lokola yo maman patience au commis française, au commis américaine. Mais ozo kanisa mboka na yo lokola ba misusu baza otonga awa baza kotonga nde ba juif basala bo sikoyo bino sikomo kanisa lipo na RDC mais biso yo tozo ya tozo bunda mo ba bode steve yo sala mo ba tsente mo ba faire mo ba ngombe o même fuma Congo fuma Congo na bimisawo ana misawo bomba ana ba tete ba ngombe na blanc oya Fumakongo na bateta bangombe na otiki après va être pas patience ba deni ba biso tozali ba Roméo et les autres tala beso na biso ezande bongo papa obi na ba na ba ko chola te mais na ba ka faso lo bilaki oui pe bino ba zapote ko sakana na biso à conseiller dis d'abord yo national obi ba zapote ko sakana biso na ko senga yo $100 o petit na na l'arte on a rejoint on va s'appeler na hotel na zari na problème moko bo o tinela na $100 $50 organiser jambo ebele nzoka nga yo mo moni awa $100 et na ngo sali combien de jours les ebele et là yo pardon papa et logo to ngolo ba biso pe photo comprendre o moni mbatonde ba awa soki $100 ebele te mutaza kabelio o bazo yibango mais là on travaille sérieusement aux umbongo nao et puis on a mérité de $20 boy. Vous savez l'hôtel, you gotta do something. Hein? Il faut say logo. Vous savez l'hôtel, va plus souvent bon. Ils ont belé bon mais awa $100 tellement yibi na ils ont eu fêlé. Akabelo au prêtre. Exactement babilo bazo benga soki ba patience occulte tonde abamwe belé abuso. Et vous tikuna. Et vous tikuna? TV za minute TV peneza ngonga merci kondolo sur motuna sur déjà que papa kobu na kona des annoncer parce que ngai nalingi olobaka eloko moko mpona peuple diaspora nyonso to baolanda na makambo oyo okutena mokawa oloba d'une manière brève qu'est-ce que tu peux plutôt prodiguer ou interpellation nous sala et pas yaba ningano ya diaspora mais parce que beau test c'est partout la ningano ya diaspora merci pour nathan na uzapeka bande na diaspora mboko za ngana yo ya biso mboko to tika ngote ata to senga bande ko bana kati ya batelema mais ba hotelema bango moko te soki biso to soutenir bango te et seigneur la biso to zonga et mécanisme so zana ngoko bango lelo to banga mutu te za mboka nao zonga au salapo et avancer mboko to bimisango et zana libulu so to tike so dinga et lo mona ko bangwana na pesi bino nyonso bambote nzamba zana biso asonga biso lo na ba au trouver bana bote TV ndenge nini tout matin au moni bolanda ka trop ba site belé kuna bozoba pesa na kato bande ko ba tika pe maja mo ngani mabe mais ce qu'on a fait habiter aujourd'hui c'est une occasion pour ngana yango na plateau na ngoti musika est-ce que il y a vraiment une différence entre Bote TV pour moi mutabo solo il y a vraiment une grande différence entre Bote TV na ba site mususu pour bozoba pe trop na babiloko bon compagnie nous c'est un règlement d'ordre intérieur na donc ngai na zana respect na d'ordre intérieur ya Bote TV pour bazo travailler na ndenge sengé na droiture donc ba o bazana ba ma modèle ma o tali bango et sengé la nga pour respecter kaka règlement na ba atana ko sale la moto mena respecter ba moni eba ben démocratie ya ngwana c'est-à-dire respecter idéologie moninga ezala modèle jali mais on a Bote TV sur les aïe à bongo tenga na ova na plateau na yote on a répondre à la question oui donc vraiment na remercier bino et belé bino bana Bote TV na iri na lo baté na iri na holo baninte mais nzamba sungara bo continuer musana bino ndo bozo sa ba na ça tout le temps classe dans le bara classe aux classe balara. Oh, merci beaucoup. Papa Kobo bena moni classe, moni de niveau na moni zig habite ko pesa na nimbo te pour me na conclure.
petite famille Nanga, la famille Kikondo, le Bango Tébélé, et tout le monde qui me suit à travers mes émissions sur www.protesttv.com. Ok, moi directement j'ai dit merci. Obosani Congo, moi Nabosani Congo, Bango Tébélé, président Élisée Menangana Bosana Bino, maman Élisée, donc Batignon sort, maman Florence Bandou, Bambo Télabino Yangoa. Maman d'honneur, donc maman Florence Bandou en enfant. Oncle Diane Motema, ya maman Ariette, bébé Oracle, Oracle, ce bébé était Azabena, Yaya, bébé plutôt Ordi Matumona, on est toujours ensemble. Fuma Congo. Alubaye na ngai papa Kobo azala matata donc papa Kobo azala matata mais biso fait na réflexion biso tozwie donc asali papa Hubert Mwandu na États-Unis papi Bata na États-Unis et tous déjà ba chance États-Unis papa Kobo tout le monde est déjà donc mfuma ko kota na veko na otika kina ni katika mikolo muke donc j'ai dit ce qui bomona et na sina noté maman Florence Bandou nakokaki maman Bandou maman d'honneur maman Florence Bandou moninga na ngamo ko mona bo testimi pe Ramsey voilà Ramsey na kati États-Unis comme monsieur ya na après il n'a qu'à s'appeler les prêtres de Paris Papi Mukonde Banda Lorenzo na Paris pe na peso nombo tete maman Denise Kumbu pe na Allemagne na peso nombo baye o pe bolinga rabiso hein système ça va au solo et mo solo la solo la pe na biso tout ça va pour ça la donc tu solo non tu solo donc on a plus beau tête donc bobenga numéro za la wana donc bobengi et États-Unis bobenga Kinshasa donc numéro za la kami bali donc et ceux qui vont na bloquer ça merci maman on parle na bien de réalisateur intelligent incomparable donc mutu po yuba za te po ana sima mfumo Kongo ainsi na sima ya ville Congo qui dit donc na sima président de l'édition mais maman les éditions et puis donc Denis Boué je cite donc il y a comme ça na sima caméra réalisation de la tout